Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu ezanga suka mokako swa kende donc yo leki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi Edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Barber TV. En tout cas, bandeko, nous avons un plaisir ma casse na CPLI. Enfin de Boss Barber TV écoute na satellite. Donc, ils ont un Congo Mubimba sur. Allô Sandra, bonjour. Bonjour Edino image. Oui, nana baka réaction na yo par rapport ya garçon oyo, moi na mobali oyo abomaki mwasi na ye na mboka ya drogue. Vrai na mboka ya vrai. Eta ke maman. Réaction les amis. Merci beaucoup Edino image pour la parole. En tout cas, réaction d'abord ezaka kamawa. Naza très triste la nouvelle oyo oyo kakende ko mwasi akufi mort moko oyo tout nabi kutende na ko koloba liwa neza tellement choquant. Eza pasi ndeko mwasa utana 7e niveau akoya tina sia panzana. Eza loko mutu moko ta ko souhaiter même na pire ennemi na ngai salama. Naza vraiment na réaction moko ya et à part tristesse ils ont fait sa kanda pourquoi moi si wana na ndenge na yebeli bisoni surtout to nga ko vivre ezala mutu aza na soins intensives a prière ke abima na soins intensives wana abika donc liwa ezelo ko mutu moko ta ko souhaiter à mon avis jamais mutu normal out na 7e niveau amitika mikoya donc liwa ezelo ko pesinga pasi mingi koyoka ndiko mwasi ke o mobala bwaka ki soki mobala tindike ke soki bakoya kina mobali en gros ezaka kapasi parce que mutu akufi na ba condition moko ya mabe abela kite bonga attaque non mutu abela ki bokino hôpital botala ki bomoni ke non ndenge situation santé zo c'est dégradé même mutu abelité bozala ki na ye puis du coup ake olala bolamu ki babengi bino vers 1h du matin que non akoya ki akufi ça fait trop mal en tout cas nazaka très choqué et ça passe ils ont une sœur congolaise bandoko na biso tozonga na bango mboka nzela monde ezaka mukolo bamboko to ya bapaya mukolo ko yinda to kanga bisaka biso na bino nyonso toza na aéroport au Roissy oh ya minchen oh dans et partout place to kosala to kanga ba biloko so il faut tozonga to kuta na biso nyonso na aéroport en Njili donc to banda ko kufela bandeko bona ba pays ya misika place to ya koluka et ça vraiment très passé naza désolé na makambo ça m'a vraiment choqué et d'une image. Merci Sandra par rapport à situation auto vivre mobile na ye ou avec copain na ye est-ce que nandenga sali vidéo oyo tozomo na biso tout à lobby oyo akoyi koloba ezalaki eza un peu tôt ou fala salam. Franchement vidéo on est qui tongo donc c'est très tôt pour na mobile wana à ça la vidéo en plus et le qui grave aloki ba d'une image té aloki ba Edgar Mokonzi té aloki ba Sandra Mona Mweti aloki voir même moto azalaki mieux placé na dossier wana ma concert Bijoumeta aloki té aloki mère ami na ye camarade na ye donc esa vidéo oyo ya sala mona complicité donc azo sala vidéo mba pas se justifier azo bosana ke ba ninga misuzu ba na passe corps ya moi so bavanda ki ne 4 ans ndenge moko lobby eza non na morgue et donc ezaki mutu moko il fallait non avanda azo na maîtrise de soi avanda atala non à réfléchir donc pour la vie pour na mambo salami pour ata soki yatindika ke ou yatindika ke te déjà ça poisse d'une part pour na e ko fait la moi si na ba condition na ezali kama mabete aza déjà na poisse moko ya munene déjà na vie na eza elembo moko lati oyo ya ko kene na rapidité on sait la biso vidéo ninga sali wana te en tout cas ndeko mobali directement na osenga yo mbala simo o bandela ngote eza tongo makasi pour na osala ba vidéo en plus o banda ko loba dépression ceci c'est là donc ba explication na nyoso ezalaki nango vraiment utilité ya kopesa ngo na média congolais boye na biso bato to yeba kité to banda ko yeba même état ya santé na yo moko privé concernant ki mobile na yo ba super na yo donc au monité que vidéo na le fait au salango au pousser sous makambo mabebele et révolter le sous bato sous au bakisi sous pas si la famille surtout maman on a na Congo na yo kaki WhatsApp ba audio ya maman on a o bakisi mama bokilo na yo ex mama bokilo na yo pas si tant on bandi ko pesa ba explication belé ya bakisi
parce que to ya poto edino image lelo oyo bangunda to ke na ndinga ya lingala parce que to boka ngunda bangunda ebele bato bele na ba mikilo to zali bazo ba mikanda te ke ndenge bato musu ba kansaka musu azo mukanda parce que ebisaka mundele ke mutu na nga ebeba na ke na lopoto te na ke na pena na lingala poto sauver pe bande musu ba na ba procédure na bango wana bato musu ba sala makambo wana bakenda rapé rendez-vous et pas médecin à ça la rapé en thérapie azo rapé ba mbuma wana mais eloko nyele kaka mbuma wana tanga azu ya ina ona ndaku azo obligé au mélanger parce que yimo na bomoto na ebike mbuma na ko mélanger e ko bebisanga ok na sima kuna na zongo inene abwaki yango a bendi mai na eleki mais tant yo ko mone peut-être na mbuma ayebiki mibali pe na poto to basi na poto ba réalité za kebeli akosala yo semblant que non ndetse zo mélange peut-être pas mélange ngote donc eloko te prouver biso o mobali alobi que non abanda yo mela bakisi azalaki na maladie d'une part soka azalaki o mela kisi na maladie yi pourquoi dit andima ka continuer na muto za na makambo bongo na etawana parce que biso tout ça mikili ya poto za ba monde za évoluer muto aza na ba dépression aza na muto pe kolala na enda ko zaka horrible parce que ko yele na buto azu pe mbela tubi donc on a vraiment désolé d'une image. Merci maman Sandra Mona Moué bio aspect vraiment la réaction yo etake maman pas si kaka. En tout cas, j'en profite déjà et dis nous prenons sa condoléance na famille wana bazalaka makasi et le côté Bible lui rien ne peut nous arriver sans que l'Éternel Dieu le permette. Donc ce qui est commis Isaac Nzambe n'a permettra qui en haut. Donc ba kumisa Nzambe na circonstance oyo tout ça sous na musu sur sala c'est commis on en peut plus. Donc to kumisi kaka Nzambe tozo lelana ba longo en tout cas bazala vraiment makasi et ça situation ça ni passe mais to ebisile to lo bandenge nini to ko bandela wapi to ko sukela wapi Nzambe kaka apesa kimia na mitemo ezolela. Merci maman. Na biso bata réseau tozo yoka na biso menga vraiment personnellement na vendre la moitié parce que c'est les choses où ça que na ba communauté na biso bino mo boyebi ke na betela ngo c'était trop et en plus na ya rappel na lo ba mi que non c'est tout bande ko maman c'est tout bona boye après bande ko maman pa taka biso ke bino pa bande ko papa. C'est les choses où ils ont ça la passe. Premièrement, on s'est présenté, mon frère a dit une image de Boulé Zanga Souka. Donc, Edgar Mokonzi, les boss à Sonja, il y a Visionus TV. Donc, bon, moi, nulle part ailleurs, ça se passe qu'ici, le savoir ne ment pas, c'est le fruit de notre travail. Donc, la solution à tout. Tu peux la solution à tout. Donc, biso, le tout ça, tu l'as aussi. Presse, réseaux sociaux pour batupe bakumoloba bakumoza pe ba sujet na biso bakumoloba o to yiki kuna mwasi abengani mobali o bona mona mobandoko bakumoloba ngo ebele kinal maleko kuta na mito aza alinga azol ba pourquoi mi basi bakumobega na mibali na ndako donc ezo ke kama makama à peu près ndenge mo makama social donc ça fait un peu mal. Je crois pas époque ba maman na biso ba makama ba nozala même époque ba maman na biso ba zani ba problème mais ya biso commis trop c'est trop. Alors ndena lo ba plusieurs fois ba na poto à 23h ba ngo ba tazo na ba lure ba makamo parce que ba na poto à 6h à 7h ba buzobo izala kité ba na poto à 23h ba zo na vitesse mo bosoki net comme si que non tout le temps perdu na kende na se rattraper na ngo soki ndoni na ko pas peut fermer on t'attend d'abord pour comme on a courage ya ko bima ko boaka mwasi na ba escalier na nini na fenêtre ou what mais est-ce que faut savoir d'abord biso toza bandeko ya mibali to bima et pas ya mwasi ba maman ba portable biso na libon pendant 9 mois et en plus tant yozo boaka mutu bongo est-ce que yebike oza pe na bandeko basi est-ce que yebike non oza pe na bana basi est-ce que yebike oza pe na ba cousine ba cousin bilo famille alors je sais pas même si les lois attend mwasi aza na famille te na poto elingi le matin qui est comme un sujet ya mokeri pour na et comme un sujet à profit non biloko bazo sala bandeko na biso insalemable et en plus ozo audace ndena landi ki ba concert na nga bazo ba na yoka Sandra mon âme bio aspect aloba ki pe jour wana ki non mobali a super courage ya ki loba pe akosa la vidéo mais franchement net nga Edgar na ndeko a moi sana na obaro na masasi na robeto massage franchement ceux qui na okele na lugi ba zulu na futi ba mbongo ba beto massage parce que ça le maraté peut ça la rater yo muta akufi au lieu que ozona silence non même si à tous on a raison quand on perd des raisons na autre il faut faire un silence au fait na comme si batrité na ça na posa ko lobaté parce que et en plus ça moi si vous fallait pendant 2 ou 3 ans
2 ou 3 ans ndako moko matin midi soir bozolambaka na motu ndenge moko bolala na mbeto moko bolambaka na mbeto moko même si ato banolinga te mais le fait que ofana na montant longtemps mais déjà amitié ekotaka moi relation ekota biso to moi même na misala o message na motu na misala longtemps au moins que non bokomi na moi ba feeling moko boy mais siko yo moto akufi et tu prends l'audace ya courage na bandeko pe bake oyambe na vidéo franchement bino bandeko nanga réseau na olbaki bosali mabe si vous avez un master, si vous avez un master, il fallait que ça monte en conseil qu'il y a na ROT. Dosé nano, toute la réalité les Camerounais, ils n'ont pas Afrique des Europe. Qu'il neige, qu'il pleut, mille à Rotala à Rolania les Camerounais. Si réellement, ça va se qui c'est, si bani, non vraiment, bon excusez-moi, les solos, n'a rien que Koyoka monter, n'a rien pas Rotala, n'a pas Rotala mon petit. N'a eu à mentionner des batailles à table parce que ça fait la honte. N'a pas eu de bataille à mentionner mon bozo, c'est plein mais pour l'anga, et ça la Sony, il y a communauté na biso. Et c'est la seule communauté. Au bout, il y a bien. Au moins, au bout, il y a 2-3 mois, les camions sont rentrés dans la communauté. Au bout, il y a 1 mois, les camions sont rentrés dans la communauté. Dernièrement, tout le monde qui est en Allemagne, Baloni Bilamba, Bitumba. Là, ce à boire qui moi si boy. Ah, les purs. Bon, monsieur Tozo est battu autrement dans ma vie, dans les réseaux sociaux. Bah si les monsieur dans un Londres, moi si, Babouli en balle, Baboumi le balle, prendre un bon rabat. Mais bonjour, Sony était vraiment. Tomi Yoka Sony, communauté, na biso, Tomi Yoka Sony. Sony vraiment tout mieux Sony vraiment dans la zone là minga kolobate on a za moké à koloba yango na donc ceux qui bossent là on mabe ou pas wana s'engage que bino mais ça douleur on de tolobaka monto e ba douleur d'enfantement monto à bota monto à portaraser pendant 9 mois ndé ba douleur d'enfantement mais ceux na no bota te o ba douleur d'enfantement te lokola yo peut-être obima na bandeko basité alors na ça o nyeso motema ngé lingi mais il faut savoir dans la vie makila oyo elobaka makila elobaka au moins peut que vie comme troublé. Pourquoi? Parce que makila mo boké au toucher au va toucher à rater. Ok, merci Nabino, na CP merci. Et d'une image na micro baladère non ça la partie par là, ça fait la fierté. Il y a Moussa na biso tout comment peut ça va on goût, biso tout comment peut ça pour ça pour pas travailler ma casse. Na ligne vraiment pour travailler ma casse pour nous c'est la solution. Merci. Merci. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Ceux qui n'ont pas contrat, n'a pas agence minene été et kokende. Patrick Malouavengi. Vraiment. L'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand nous maman global PM Express. On peut toujours artiste Oyo, nous avons toujours battu bazar dans la idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Nangola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC, Loma Makasi. Oh, Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundonote. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Frais aérien, maritime, téléphone, et d'une image au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. Pour récupérer la Kinshasa.